biso ba to kota jamais rébellion ngana mona mila mona ya kudu na kota jamais rébellion tozali wana pona ko défendre la patrie ou la mort pour battre wana lelo turo so kagama ye basala ki berere belé ya wana ba koka kité mais turo so ki ba ye ba ko coloniser biso na biso ba do pal ba ko pangusi sa biso nye ba ko fuka mi sa biso. Objectif na bango est un plan mounene, c'est-à-dire que pour na bango balingi d'ici 2060, donc dans 25 ans, bolimbisi, nanenga mabete, mais moutoura bango za la président. Ils veulent avoir un touti à la tête du pays comme président de la République. Bino bondimi yango, soka gagné l'élection, oui. Mais na modèle oté, ya ko négocier. Soki to meki ko négocier, to songi na bombu. Parce que to négocier à tango ya kasavubo. Ba boya to négocier tango Mobutu, tango Mouze, tango Kabila kutu to pesi bangona territoire. Raymond Tchibanda est en vie. Document Raymond Tchibanda signé na kombo ya Joseph Kabila sibisa yo mama na touche. Mwana yolo mais atimbate banda es. Andima ko signé Kabila le biyo ke nego signé. To pesa bango Est, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Ils sont gérés par Kagame. Kagame de mutakocha muto ya lingi. Yango no moni ba commande ba na biso tukuna. Ils sont na maboko na bango po accord oyo Kabila zwaki pour la fausse paix. Nous voulons avoir la vraie paix avec P majuscule. C'est celle pour laquelle nous nous battons maintenant. Ne cédons pas. Ne cédons pas. Na ba grimace. Ne cédons pas à la panique. Ne cédons pas à tout ce qui peut arriver.